Et le nom a taillé l'inclare en paix là. N'a pas bien un bon. Naïbiki et un membre orchestre. Ni BCBG, ni Gidel, Zati. Ya Blaise, a profité du moment. Il y a combat, il y a famille. C'est quoi orchestre famille ou il est bon, mais pour un problème. C'est pas, avec un problème, problème est belé. Moi, c'est ça, le bâti. Ok. On va devoir retenir, batika Gidel Kimia, batika orchestre Wenge Kimia. Ils ont membre orchestre et un membre musique qui pète. Des mots tant abondissant biso ata la haute za présente les l'autre ata la lobit. OK. Yo mo moni na niveau ba leli et. Eza déjà signé la xakaza niveau moko boye. Na ndenga molimo azaki pamba te. Yo mo moni nde ba lela yo mo mona. Wa leli ete nga tangisa ma misu na chaque jour. Na kola que ba message au bango mona même ba ya le bazo bananga. Clara se calmer yo poser en attention. Ya Blaise wa lela ma. Ayo lela siko kolela mo alela maneza ya pamba teza étoile na ye po étoile ganga atati na liwa bon jide amemile ka ngambu par rapport à maloba yango mona kana mokili oyo ata so ozo sola na mutu to ozo sa discussion na mutu faut yebaka contrôler voilà donc là vraiment pour na ngai po nga na yebi jide na yebi sege depuis na la mukie na sikalo mona en entre bango mbalete to boy tende boloba pire comme un pirate. Mais nandenga bien Gidel aza innocent. C'est gars qui combattu na molimo accident depuis rata musuku to kiminga ya rata. Ya suka kuto akana décembre. Ba fille à milliers. Ba fille à milliers. C'est na ko bien ngo. Oui que ba fille à milliers belo ba que so muta fille à milliers c'est ba fille waza un peu mon boulot. Wana ce que c'est l'un des batu ba bambara batu ba makam. Mais fille à milliers eza juste fille oyo aza une étoile. Et je apparaître à des milliers de gens kende. OK. Azo zala toujours disons bakoponaye, bakolingaye. Nga déjà ndeza nazara ko tu fier so ba bien fille à milliers. OK. Et dérangeant OK. Et dérangeant parce que ça raisonner bien, ba fille belé o ba bien ba fille à milliers, so tali vi na bango bazala ka bien. Eza signe, eza donc nga na ba fille à milliers aza tokolo ba so benga biso ni ba fille à lumière. OK. Ya milliers. Famille wana ba combattre makasi ya. Parce que en famille peut famille za combattre makasi. Surtout quand ya clique quand ya Blaise wana. Après ce exemple, na l'action vidéo okokate. Na l'action vidéo après émission, on mona Karine ndenga tandi liste ya ba être cher na ye okokate olela. Kana libota sege. Bon, comprendre que ils maramo boy ils a orchestre ils a famille charge yango au second lata ya wenga kala to ya lelo makambo ngo échange po papa chéri ye mo place à zape bango to ba yebi ke makambo za changer BCBG za ya kala te o ezaki ya succès ya makambo po second lata charge ero déjà makambo yeke na dana suka bo po le on se lekara jibe mo place za yebi ke ba mataba kite orchestre na ye eleka ya were même falio bozolo balelo aigle faire le padre ba oleka eronde jiba otiki la second charge orchestre za sous eza mambo lo ko soteza ya famille loin de mambo ya famille eza ya famille ndeko eza ya orchestre te tana lo ba famille nazo bateke restreinte te biso so tozana ba komba ngapende na boye na zana ba komba na nga 180 uta na famille ba famille wana ba longoli na mokili po batala o azalelo te o azalelo te déjà pas zaida mutu mais batala ki sous lobu o kuna le nga lala na ndako ya Blaise na lala na ndako na ye ya mbala moko te ya mbala mibale ya misato sika o mama beza place na yebiso to kendaka pasteur ona baki na mankaki na bimaki na combien de niveau na manqué pourquoi parce que na santa monde de ténèbres. OK. Na ke ko suba na toilette libanda na piscine na okapenda batu ba basi ba oloba me mutu azate. OK. Na tuni ba petini ba bi ozo yoka koloba te. Na ndako zo mwa bina ba image basi ba lati ba chemise pembe me mwasi na kati. Na fenêtre na omona ba image basi me ba isanga na kati kuna zate. Me na lala na ndako ya Blaise Seguin na yoka ata signe moko te ya mutamisa mabe. OK. Ba musiciens surtout ba sala ba fi ba clip sukango. Babimaka ba fiwana est-ce que c'est vrai yo ba tuto ça on clip ça mutu moko tende parmi on bazana babimana
Ah. Vous savez quoi, qu'est-ce que c'est? Eh, véri. Non, la vérité. Le kuta mabe, ils appellent parmi peu le loco faut bastar na biso pe batika. OK. C'est qui est sûr. So ça les clip. Na lo ba vérité o bango mo place baza ba yebiki eza vérité. So ça les clip. So ça les pib. Na kota mbakatite. Mais eza vrai. Donc ndenge za wana ke mbati tu yo sala batu tu wana tangi ba bima. Balinga kobima te. Ngala ba kobima. Te ngana na obina lo ba vérité. Na ba vérité ko? Kolinga vraiment na boya ngoti. Lokuta mabe musicien tout. Na longo yo mutiti. Oya sara clip na fille. Oya sara pib na fille. Balinga ba dragaka. Et puis on drague pas na insistance. So za faible obima. Mais ndetinga. Ndeka na bina amuta vérité. Musicien tout, star tout. O sana clip. O nga sana clip. O alinganga. Nana misuna bimanga ba musupe na boya. Alingaka mutuka mingi, alinga komela mwa whisky na ye. Ya moni idée ya kozwa na nzela accident yake. Donc Gidel aza innocent pona nga. Bo siko bato bazoloba ke Gidel déjà abwakelaka embaso. C'est faux. Le père déjà abwakelaka embaso. C'est faux. On y peut pas vidéo belé ba basala kuna kile ba petit ya seguin ba tout. Au moins ça c'est des toza bona minute. Akoya te parce que ba accuser déjà. Yo déjà tant ba lo ba ke yo ndoza oza yo sakana na liwa. Ezate ke ya Blaise azobela nde tolo ba ke Gidel abwakeli te ya Blaise aza na mort. Siko ba lo ba no ke ko ya matanga na te yo ya. Obi ba kanda batu bana ngonde ba perdre mutu lo kwa seke. O bazotia na mutu na bango ke yo ndo sali ebongo ba osalo babe atanga na place Gidel na ya matanga te. Mais le kuta mabe na s'inventer te. Gidel aza innocent. Ya Blaise aza ki combattu. Mama ya ba fonde aza ya propre ya mama ba seguin ya tata moko mama na profiter pe na esa ba place matanga eza pe zepa na ye biso to benga ke Mader ma mari hein ba benga ke mama ba fonde ba benga ke Mader donc matanga zepa na ye na Mader production na Anvers o nyo sa za besoin aya okuta na famille alela na bango longo matanga eza kuna na Anvers c'est pas Mader na profiter pe na présenter ba condoléances nanga na ye donc Mader aza lokwa mama kulu tout propre ya seguin donc mama ya ba seguin wana aza ya leki propre ya Mader du coup Mader ndaza sko mama aboti ba ya lempela voilà donc ba seguin na ba ya baza ba cousin propre et puis baza te ki ba kola ki muna muna sika nete ba kola pe sous ensemble aza vraiment donc na minute ba to penza o ba na mawa eza bango donc ba condoléances na bango nyonso tout famille pela ya Gisèle pela ya Alain pela ya Boro pela ya Nelim pela Ronsard Kanza bongo Karine bongo ma copine kande to solaki to kokisango donc matanga eza kuna o nyonso za besoin akende kuna na Anvers c'est pas Mader matanga eza na kin pe matanga eza donc to bino ba fille ya mile belé bozo figo ozaka na mingi mutambola normal to za bakisi ouais elobamaka même si lelo oyo na utaki obota na décembre ya année passée non oui décembre ya année au cas 2024 2023 je crois décembre 2000 voilà na botaki malheureusement na botaki mort né copine nga pe on a lobi béni ya bé de tous et puis tolanda ki pas botaki mort né mais na vanda ka na surpris quand komi bala na moni na internet na TikTok film boya pibienga na biete mutu ko tomona ke zakinde petite sœur na cousine na bengi ngabi avec les jeunes ya Clara na moni na TikTok ba pibie yo na ya Beni ba komi ba lobi ba fille ya kisi ya be na muninga na oyo ba kisi ba uta ko bota ba boti ba mort ne ba lekisi bana mais comment vous avez coïncidence bon yo boti mort ne Beni c'est presque na bango toi na misenyo to sai na to baino na papa wemba nana to sana papa wemba na sana papa wemba clip to za ki figure bana za figurante na album ne ya kakayo après na sa pe na Kofi publicité on a le but to saki na compte ya nini ya scroll na sa pe clip na JB na album ne ya soyons sérieux na sa suna wera na temps présent
ça na ready na ligne droite. OK. À part pib to sala pe sur ba clip. Na sala pib na Bikington. Na sala na tourner même film na fali. Moi tourner film. Donc on a tourné film et mon place ça y est titre non ezaki total respect. OK. Ouais, mais même ezaki réalisateur on est à l'époque ezaki comme on ezaki Faustin Massola, voilà. Faustin Massola. Faustin, voilà. Mais simba pété écoutez on a peine na un problème au bouillé et puis film on peut ba sala ngo disouté. Salut, bienvenue dans le monde, c'est partout besoin d'avis na Elonga Congo TV pe na T10 officiel ça comme TV. Merci à nous tout dans d'avis sur ça sur YouTube. Avec vous avez bien, merci na bino, merci na commentaire na bino, merci pe na la critique na bino ça rabi so bien, j'aime na bino pe ça rabi so bien. Avec ba o na émission to pe bino bonsoir, ba o na on tongo pe bino bonjour, ça dépend air on na biso. Émission est un peu spéciale, un peu spécial, mais spécial par rapport à oui bien tous on a day. Tozana day tukufisa artiste munene ya mboka biso un grand domer kwa bandi banda wenge d'ensemble ndenge tiako se retrouver na wenge BCBG oiza Senge Mignon Maniata donc tout ça kola to benga hommage à Senge Mignon tout ça ba témoignage na bato tam susu ko ba yebi OP bazali lo ba par rapport pour le témoignage ça moi bien tout ça moi tout côté et le ko ça biso bien pour hommage na Senge Mignon to pesi c'est comme ça toute la famille un peu la famille ya Senge Mignon artiste Mignon surtout pour bazala ya Senge Mignon comme afin de chef du gouvernement Alain Pela ndio kuna biso on sa skanza to pesi au nécessaire connaisse na famille au Gisèle Pela batunyo to pesi ba condoléances na biso et comme la bino place vous allez nous sommes des cœurs tous des cœurs na bino donc qui ça facile pour perdre tout mener na kati ya famille mais nzambe azwaki nzambe mo mtapesa lijia donc to pesa ka nzambe merci alors bien nyonso to comme la biso na circonstance nyonso comme la biso to comme sankolo nzambe fortifier bino apesa bino makasi donc important wana na oyambela bino aza chroniqueuse aza journaliste moko oyo tomeka osoane poto sur la par rapport hommage pour étaler ya Senge Mignon Maniata oyo aza pele ba témoignage on peut ça tomeka mo sur la nae to soane pe na rambo étaler famille artistique na to soane na pe to kena rambo étaler pe o étaler famille na tomeka mo muke sur la mo mais avec politesse ne moi qui était 10 mais en plan ça une émission où ils étaient pour l'attention et déranger mais thème il y a bateau donc merci to yambela bino Clara aigle jaune il y a za chroniqueur aza figurante aza pour la peine de la fille ya millier mais atika na donc il y a dans témoignage où ils étaient temps sous alors ça là pour par rapport au état de l'économie sur Senge Mignon Maniata donc batunyo surtout au terme ils sont beau partager partout na vie qui émission qui a mis sur bien place vous avez la critique les minutes aux alentours pour ça bon comme la vie sur ça sur bien merci minutes tout en émission oh to côté c'est bino Clara aigle jaune so moment déjà aigle jaune yo na kata ya plateau na biso to sola comme bandeko to va pénétrer na poto sur la temps surtout aux accessions ba pota et ça bien été na vous rappelez no aigle jaune azape moko ya ami ya bandeko ya famille ya Senge Mignon ndeko moko ya mwasi aza yongo se présenter aza pe amina au selon en tant que pe ndeko moko ya kati ya famille to so te pour tout temps surtout blessé ba to so par rapport ya matanga pour ko ça de façon que to pesa la témoignage c'est juste le témoignage ya monde to so la Clara aigle jaune bonsoir Papa bonne santé bonne la vie que santé bien été par rapport ya moto kuta na ngoni na miwa nzoto. Bon, santé eza nango bien pour le moral des appenza bien été par rapport à ma eza nango ya matanga mais santé ça va oui patron na biso awana elenga Congo pe na Sanicor TV pe na T10 officiel ba place ba vidéo na biso e comme na biso na balina ko pesa na ma citation na tout na biso Jimmy Chimanga porte de la chapelle to peso mo te place ba biso mo ke na Bruxelles Paris
ils ont un convoiturage moto avec Jimmy Chimanga pour de la chapelle parce que kuna confort ils ont rebeka mutumo tori so que ya bango de jamais ya Jimmy Chimanga le qui va mon soto Jimmy Chimanga so comme kana porte de la chapelle en bien Jimmy Chimanga azana donc il a mon merci na vient na invento na 400 vex na peso la citation parce aller na bossa nité joyeux anniversaire à toi Amira Enjo ya mama Francine Mamboule et na Prince. On peut suivre joyeux anniversaire à notre neveu Amira, je te salue. Joyeux anniversaire à toi qui est du bonheur. Toi sur aller mon neveu de Lix, je te salue toi sur aller donc Mouka Panza. Joyeux anniversaire à toi aussi Étoile d'État, joyeux anniversaire à toi place aux alliés. Joyeux anniversaire à toi qui est du bonheur. Que Dieu te protège. Mada, joyeux anniversaire à toi. Et puis c'était tout. Jamais bon c'est belé de bosso pesa mbebele oyo ezangaki ekokisama. Merci nous peut blessing Moulamba, Faïla Moulamba, Junior Moulamba. Merci non André Moulamba na kati ya Paris. Bon séjour à toi l'ingénieur. Je te salue pas sur aller. Alain Wembo, je te salue Wembo, je te salue pas sur aller. Bien ce moment l'émission oyo là pour ça expliquer ngai aux chroniqueurs, aux chroniqueuses, aux appels figurantes. Pour ça, la clip est belé. L'artiste est belé. Expliquer, non, n'allez pas non parcours, non. Il me sert comme chroniqueur, chroniqueuse, zarani. Pour ça, la formation, mais zaraki, non, les sentiment, tout le monde, non, pour continuer dans le monde. Bon, là, parcours, nanga, c'est n'ayina le banane par rapport par rapport à na comme chroniqueuse. D'abord, nazaki non pour ça la publicité. Ok. Voilà. Nous voyons bien dans quartier, les bana bakola ya basi quoi. On a se vanté te soza kama beauté na yo. Beauté ça bien. Soza kama beauté na yo, soza na mo ba. Donc tout d'ailleurs nazaki nzunzu nazaki un peu timide. Ok. Siko timide wana eza na sens que tozaki l'écrire non ya ba camarades du karaba âge à puberté. Donc ceux tu vas na ba camarades na ba bazaki tellement nzunzu éveillé. Moi, si tu vas peut-être na milieu moko boye, na zala nanga trop calme. Ok. Na loba mingi. Est-ce qu'on a calme na na ko pousser na tuba tiangaka. Donc na zaki tellement aimé, na zaki moi na oyo ya étoile quoi. Les saki ke bazoranga, na signara vraiment ba contrat. Na zaki na ba contrat na bra konga à l'époque na Messia Lézy. Allez-y. Na tuba yebi. Ah OK. Oui, bila boka Messia Lézy. OK. Nous avons un contrat il y a 2 ans. Toki non bangote. Tozonga non parce que bisi mala yebika ka chroniqueuse mais bisi nga ke non ozaka libosonde fiba fio benga Amazon non Amazon est différent. Oza fio ça ba publicité ça ba fio. Voilà on a banda ki do série on ezaki soko zaki toko. OK. Attendez to banda ke casting to zaki ba fille na ba garçon. OK. Soki ozaki toko te ba ozwayo. OK. Donc, ceux qui me sont à décider, ils disent, bah, chef Soko, ceux qui bah, chef Combo. Donc, ceux qui bengi, ils disent, il y a qu'à soit, ils ont l'habitude de boy, il y a mobile, il y a massi. Le bas déjà qui n'a pas kitoko. OK. Donc, voilà. À partir de là, quand on va dire ma pub, comme ils ont qui contrat 2 ans, à l'époque, ils ont qui obligé de commettre un contrat. Au ça la pub au bango va proposer yo. Okay. Et puis na mutu au bango va proposer yo à la star ou normal. Donc ceux de jeunes dimi on ça obligé. Du coup ne to banda que tout ça va pub et tout comme si obligé. To comme qui obligé mutu nia so va proposer tout ça na pub il faut qu'on dima poser qui contrat. Okay. Donc du coup tout ça qui se ko va publicité pe na ba star. Okay. Tout ça publicité na Koffi Olomide. Moi publicité année. Ezaki wana ya Skol. Longitima te. Ezalaki publicité ka ya Skol, actrice principale azalaki Farline, azaniesi ya mama Amida Chature. OK. Azapi en France. Ba yebi pe Farline. Après peu ça sous na Bill Clinton. OK. Publicité ngoza ba Matimbila tabazu kizungu. Et sur wapi voilà. Ozana 4 naza wana. Tout ça pe wana, tout ça publicité na Bill, tout ça na Koffi, tout ça pe na Reddy. Malheureusement, il y a Reddy et il y a que Ozika. OK, OK. Donc on a ça, tout ça na star tellement trop. Na ça ouais à toi ça clip. Na album na temps présent. Na temps présent. Na nzengo ya soliste ni titre na ngweza qui faux chrétien. Faux chrétien il y a
ya ndeko na biso ya Polystar voilà tozalaka wana na copine nga na pesi pe mbote mani ya Malika aza pe chroniqueuse sikoyo tosala ngona oui tozalaki na ye kuta azalaki actrice principale ye nde azali lokwa faux chrétien déjà lokwa film oyo ayebi nzambe menacé na butu na ye ouais voilà tozalaki na ye tozalaki pe na Benita aza lelo ya be de tous bayebi ye pe azalaki wana donc voilà donc bref à partir ya ba publicité de côté biso na monde ya ba star po ba tumususu omona pone eza boye pe torata pe ba mabale ebele omona ya mso ozwi chance na yo mutenga bala yo boye bato bake na kuzo na bafi wana ba mitu likolo basaka ba clip basaka ba pub or que ezalaki musala tosignelaki yango vraiment contrat et puis banda futa biso bien oui donc nde tokoloba boye boza nde toloba boye bafille ya milie bafille ya milie soki nakobenga yango boye oyiki bafille ya milie ebele babaki so moto afille ya milie sebeli bafille bazala mpe mobulu wana sikoyo selo nde bato babambaka bato bamakambo mais fille ya milieu eza juste fille oyo aza na étoile ezo apparaître na milieu nyonso azokende azozala toujours disons bakopona ye bakolinga ye nga déjà nde eza boye nazalaka kutu fille so babenga fille ya milieu edérangeanga te parce que so oraisonne bien bafille ebele oyo babenga bango bafille ya milieu so otali vie na bango bazalaka bien eza signe eza donc nga na baka fille ya milieu aza tokolobaka fo benga biso nde bafille ya lumière ya milieu te po partout tobimisaka elongi il faut toujours ozala aimé il faut bapona yo il faut baconsidérer yo nini ogania na mosano wana ya tant que figurante na baclip nagania makambo ebele mais lokuta mabe na riska mpe vi nanga na bandenge ebele nagania makambo ebele c'est-à-dire nagania barelation oyo eyedaka nga parce que moi je suis orpheline ya papa na maman à partir ya publicité nanga na bando ya kosala ekotianga contact na bato ebele oyo mpe basunganga mpe batangisanga baklasse nde yango moi naokende ntango natangi baklasse na ngai etu nazwi badiplôme kaka barelation wana etangisanga su université natanga na ina nasala animation culturelle oyo esalaki lelo sikoyo nakoma sikoyo chroniqueuse est-ce que lelo ndenge mo otalaka vi na o lelo na vi oyo banda osala juste pe otikango no otikango osala ngo kaka ndeti bapib baclip e bapib natika baclip mpe natika so tokotanga nombre ya musicien to banda oconte osali na nani puis donc nat mélanger na bapib na scène presque na bango tout ba musicien nyonso tosali na tobaino na papa wemba nano nasala na papa wemba clip tozalaki figurante na album ne ya kakayo après nasala mpe na kofi publicité oyo nalobi tosalaki na compte ya nini ya scol nasala mpe clip na jibe na album ne ya soyons sérieux nasala esu na wera na temps présent nasala na redi na ligne droite à part pib tosala mpe esu baclip nasala pib na Bikington nasala nga na tourné même film na fali donc to tourné film ye mo place aza yebi titre nango ezalaki total respect ouais mutamema yanga ezalaki réalisateur ne à l'époque ezalaki komona ezalaki Faustin Masola voilà voilà mais esimba epete ekuta yanga mpe nazali nango baproblème mo boye et puis film yango mpe basala yango lisu te toka bino bafille ya milie ebele bozwa fille oyo ozalaka na mingi botambola normal tozala bakisi wana elobamaka même ti lelo oyo nautaki obota na décembre ya année passée non oui décembre ya année oka 2023 je crois décembre 2000 voilà nabotaki malheureusement nabotaki morne copine nanga mpe oyo nalobi beni ya be de tous ye mpe tolandanaki ye mpe abotaki morne mais navandaka nazala surpris ka mikomi bala namoni na internet na tiktok film oyo boya pibienga nayebi ete
mutuku tomona ke zakinde petite sœur nanga cousine nga bengi nga bi avec les jeunes ya Clara na mboni na TikTok ba publier yo na ya beni ba komi ba lobi ba fille ya kisi ya be na muninga na oyo ba bata ba kisi ba uta ko bota ba boti ba morne ba lekisi bana. Mais comment vous appelez coïncidence bon yo boti morne beni ta boti morne atako coïncidence yo mo benga mo coïncidence na bi atako na confirmer que atako to coïncidence pourquoi yo boti morne et puis morne voilà ce qu'on fait tout dans Nzambe vous avez place beaucoup tête na bien moté na bien moté innocence nanga yana utaloba tout à l'heure yango nde bundelanga parce que fille ya moi milieu bolo ba fille ya milieu asa fille sakanira te donc nde na bi fo ba fille étoile donc tozana eloko o ba bengi étoile parce que to kotaka partout relation eza partout ce qu'on a partout wana et puis bato zana bango te ya mabe comme ya malamu sikolo kwa na yebi kisi te yango siko mte bundelanga yango nde bundelanga pe ebundelanga ti lelo bon mutu mo peta ni makisi anga vraiment na esi no na yebi yango apa ba kachem ni makisi tout le monde ni makisi na yebi yango te on dit maté mais ils ont là mususu me confirmer biso et les autres déranger te to ka bango to ka ke ba musicien nyonso tout ba sana ba fi ba clip suka ngo ba bimaka ba fi wana est-ce que c'est vrai yo ba tout ça ba clip za mutu mo to le pa mo ba zana ba bimana vous savez faire un test là il vient là ce matin il y avait là Clara que ça la émission que yo mo ko zara polo là ba benga nga ya gabi bi gabi la terre on a tumba de c'est un beau voilà donc vient là ce matin dit moninga ya pauvre tati sole avant c'est que to kufela pe tati hein za poser pe ya sege donc voilà vient là ça ba ki Clara doser very les kio comment pour ça very donc comme ndio so ba kwa na mta very na la vérité okuta mabe eza pe parmi pe biloko so ba star na biso pe batika OK c'est que sûr so ça le clip na lo ba vérité o ba mo place ba za ba eza vérité so ça le clip so ça le clip na ko tamba katite mais eza vrai donc ndenge za wana ke ndati tout sala ba tout wana tangi ba bima balinga ko bima te na ko bima te na bima ba vérité la vérité ko linga vraiment na boya ngoti nokuta mabe musicien tout na longo mutiti oya sara clip na fille oya sara pib na fille balinga ba dragaka et puis on drague pas na insistance so za faible obima mais netinga ndeka na bina muta vérité musicien tout star tout o sana clip on a sana clip oya linganga na misu na bima ba misu pe na boya ndezi ko felo ndo mwana ba ko moni na tanga ti na fama na makiti ya yo ba parti vérité la tete na biso ko na linga balinga na ko bima so na bina kota na mozindo yo lukokota sega obomisela ngaka mon vie spirituelle ya prière obomisela pe ba avocat papa tolela ya blaze bami bale ozolukana nde ya mabe ya mabe oso na bimisi so to comprendre wala biso ba musicien no surtout ba fille surtout ba figurante surtout ba sala na clip presque on est tout mais bravo na papa Wemba pe asonama papa Wemba bravo na bimana ote hein papa lingaka na la vérité OK papa Wemba bien ke papa soka bandi ko draguer yo OK so c'est ka papa papa ngana mwana ti isile ese bina pisa o banoka ondimite so bika papa te akati akome lote aro tika la suko ko déranger te ko draguer te et puis ako se comporter na bete ke lo ka petit on va singa na tika na l'obsèque bozata relation de bozala c'est si vous expliquer mais si akota nda akota mabele bongo atika la lobano sous bete expliquer biso la baola na biso tango ça va clip wana aussi so ça les kandeni qui comme que artiste alobano ke note mito boy naza pour ça na bana non c'est pas ça ndeni baza nzunzu OK
Et la montagne, je vais regarder le monsieur. Mais attends que tu te rends compte, on a besoin de ce clip pour voir. Et tout qui est de tu vas moko. Et tu as dragate. Et quand tu sais ici. Tu n'es pas naïf. Faut te prendre. Ok. Comme Azara Moussika n'entend la communauté pour comprendre. Ça qui te te prendre. Après, quand tu as la moutuka, tu sais, tu kende. Atikanga. À l'époque, on a sur Mandova, Bandar bon marché. Quand tu es côté na moutuka. Ok. On a un site où il y a bon marché. Et bien, donc, tu as la fête générale, mon copain. C'est fête générale. Whisky et eau. Aussi, c'est fête. Tu as dit que tu as surtout qu'à aller désert. Ok. Après, les milices, on a désert. Oh, moninga, nasta, moni air, moni yo, na boni risque, comme oh. Bango ba dradati. Ok, nous ka bongo surtout qui peut bongo mpeka na hôtel. Mobile moboya raté. Non, non, moboya raté. Let's on a zolo bani za ki bo. Boke fête. Bo si clip. Et comme to ke fête générale, to ke fête générale na ma campagne. To si fête to tika na on to ke na nda kufuna changer bilamba et tout. Loko ke ko bika na ke tika changer bilamba. Nando go su ka bimelo pa na boxer on dimite. So they speak faible bloqué. C'est ma belle personne qui peut pas passer au boya raté. Non, on a des tinga sur la boya, sur to boya tende tinga. Et ça t'en a star motel na ngana raté. Ok. Bango tout ngaba bangala yi banga. Ndeto baba ngaba banzo. Donc ils ont confirmé biso que la musicien presque nous surtout au hasard va figurante et bien ni mana. Et bien la bimana. Aussi ça va wana ba ke. Et bien na ko tuna kamwa pe na kiti. To sa publicité to za pa. On a na kiti. Azo sa bango na éviter ce qui me beaucoup permettre na. Donc azo bimana bango na kiti. Na soirée, mon espace, il y a 3 heures du matin. Aussi, ça, et puis, à 3 heures. Pour tous les 5 heures, pour tout le monde, il y a ok. Mais ça désire, il faut vendre. Tout ça, on a kaki. Les gens, c'est ça comme. Il faut vendre. Si 5 heures, bon, ça, ok. L'espace, il y a 3 heures, tu te comme à 5 heures. Vous avez qui 23 filles. Ok. Il y a 23 filles, on a un tabika. Ils allaient à Kanga. Na fille mobile rose. C'est un tout putain. 23 filles. Vous avez 23 filles. Alors, kasi, moi, na le baisou, artiste principal, te ko komba misango yeba. 23 filles, on a na koba. To bika kanga na fille mobile rose. Pour à l'époque, rose, on a za moi sa jibe, a palpita qui star wanati. Azayi li kangwa jibe, moi si c'est trop dur. Pour l'insande na tenkou. Kaye. Tant star wana ye pa rose abina kelo anga zana jibi ngapi si solo au père se sauver pour là à l'époque tu peux nazaki pe na star mususu donc il est bien ta déviation anda star wana mta déviation musicien na biso ya mboko yo ya mboka Congo ya Congo na France na bon sens alors ça que la mboka Macron il ça trop de Congo. Tu poses une question, step. Tu comprends déjà que les musiciens sont à 30, 23. On a 23, on a 2 personnes. Donc, on a 21. Il y a un faux comme la Zambia. Na soya na ndila nzima penzi loko ba ba musu ba se multiplier. Donc, il y a quand so bi manenzo go bi mana ba tout ça ba 21. 21 filles na journée moko. 21 mutabika kanga na rose. Et puis, parfois le malheur est bon. Malheur n'a rien de souvent. On a ça pour y en en tout cas, pour nous sauver, ce que c'est n'a pas si nous on a comme pour nous sauver, j'accepte. Ok. Il y a un qui n'a pas bien. Et là, mon père, ils ont appelé ma compagnie, on a dit, on a un crédit na téléphone. On a dit, on a un crédit, on a ami intime, il y a star na. Ok. Amanga yo sani ero koto na Sozacom bumwa na peti yanga lobaka Sozacom na ville na Gombe yanga lobaka mwana ntuka ko atika ne jibe tranquille mwana ntuka jibe tranquille atika ye poso biso so tabito la muka to na kufunda na bakimina na biso na ba déviagement o ba star mboko ba sa biso ça biso so photo za dédommager. Ok. Mais toi, on attend.
Mutalboso pe asuki ya mwa ntuka te. Oto mwena kole pe papa chéri mwa mingi. Ok. Biso tout est victime wana mena na ta wana te. Na bi vous le bien ngata copine nga mo vouloir ou pas na na zaka déviage. Na ke ko lukani na ba parquet. Mutalboso ba sangonga. Donc bref, baza ba tugo Zato ba ke ba tuté. Comment ba ngo ndenge solo ke ba tuté. Ngana oka 21 filles. 21 nga na okendeti. Na butu moko. Butu moko pété parce que vous avez 3 heures artistes 21. Wa kotsa bi. Wa bi wa kotsa na opesa mbongo. Na pe na boya kikande oboya. Ema akashete. Na te na ko somba crédit ami antima oranga moninga. Abna ngo senga te na somba crédit. Abna il va le rosa koto minerte. Na sopa ni to sa publicité nana na tawi komba bien tumba wana le tabatute. Ah ouais? Camarade ex na yozo sana mutu na be aloba na makachaka na pe kidiba swa bengi mutu na ye oyo mutu na plaisir na to sona be ba bango ba masina ba ke mutu na ataba tute komo ba ke yo na 21 na yo zaki la sauver kasi on zo ke lepo parce que pour na za sauver oyo sauver pour na ça mu ami na ye abengi ngana sisi na so na ba crédit na zo na ngape na kata kaki ami nzo katia mona ngatikala benga siko mutu ni lelewa Mima na ebisi yo mutomoki abenga mina na mtafi tena na passé te on a mis ça ta mobile na so ata l'émission au ezali passé et puis na bete la ye parce que na za pe victime na zo ba mabaya ya modèle nyonso ekufanga ozo abeba ke bazi ba CD nyonso ba clip à l'époque za CD la même mobile na OK ozo mobile be azali na star tel libale kufa na koma sekonde mbala ngande na zana eboyo kwa yende mutaba au bala ngaza fiancé na famille na yebi na kena maternité po na ye na yebisa tout gloire à Dieu pas à producteur ayebi pe mondona accompagna pas OK so on a musique na producteur ça c'est même so fur et à mesure étoiles c'est le comprendre tout à fait mais pour eux qui producteur puis la compter peut la facilité la facilité ce que la masque na maîtrise et puis yes quoi boto la masque na maboka star wana na loba pas de viage. Ah ouais? Bazar bena tendele de. Oui, oui, basta. Il y a la producteur. Oui, puis la nez bomisana. Donc voilà, et là souvent on attend Amina Benga dit ah yo venja ah. Donc non vraiment na neza Clara Tambo. OK. Abi ah Clara kuna moyen te ba sa pib na mto eh pera nanani. Aya démarra na biso papa to vandara boy. Banjo ka boy biso ba rôle. OK. Yo salo yo to ma rapporte pou akota. Azali boma. Ah. Confia te manene liboma te. Azali boma. Abimi le ka. Yo pas avez un contrat pe kana bra ko mo. OK. À l'époque ba chef Soko. Ah oui, raté. Na papa Michel. Oui, raté ba boy comment. Oui, raté. Oui, raté. Mais c'est papa Zaki chef Soko, chef Pombo mais c'est les autres. Abino mwana ndo ya boya minière. Alors ça publicité hôte. Alors ça pena mutu anati. Oh. Chef Soko abi yosko yo peksa atanke ki. To mama na yemo ko bayaki na awa, mama bokola ya ndima kia sala azan contrat na ya 2 ans. On a bien ça ka qu'est-ce que tu as pena danseuse na Zaki ami tinga. Na yepe tu zaine na publicité. Comme kita ayesu kutuwa abi obi ke bo model bo me mangana ko kata contrat na brako. Oh. Artiste yo. Yo kako feli na bato. Bano artiste ana kutavana na kati ya pone na yo. Après elle se ngona maman chef Pombo abi bon. Et qui est dans ce cas que ça nini comme yé to bi mama na yo to oza na munu bate. Donc, on est responsable de été. On m'a dit que tu as besoin de papier, de contrat, ou de signer. Donc, zone de danseuse na yo, comme on dit, il y a danseuse qui va s'arrêter. Zone danseuse qui va il y a danseuse qui va figurante. Il y a danseuse qui va qui va maman na génie na libo. Génie. Avec un mari génie. Mais tout génie. Artiste. Artiste. Na oui, tu me sais. On a quoi banjo la mbata ba ba kange isi yake so bilo asala ngana bika bo mo stressé nga
na comme kanda on se bête la biso za mineur va agir yana moi en tout cas tu as né 16 ans ouais na comme c'est pas 16 ans et puis on n'avait pas 16 ans ouais déjà na comme 16 ans ndayo ki lesko itikala na ko lesko souci ko copine nga ni intime nga to yana le pas les cas ndeka yo pas ali parmi 21 filles OK le soupe se na tan comme pas comme un grand star moi na tanga comme on a été à moi sike allez bango banje sekanga pesi na kanda to buli wana baona comme lesko na kona nga eloko sauver nga yango wana bango lesko ba s'emporter na loyenge ya ambiance wana nde mutamukina so bango 21 na tika nga moka izo nga bani nga to ina bango to lo bana tina bana na kona nga so garçon mo tezaki na namba yosi nga yo vanjawa makamyo izo le kayo zo batinga bini ni abisa tara nga na boyi ka ndo boyi abina nga na lo bana na mnoko te sani ya komona papa to mata pena escalier pour place ndo sa pi besoin na se place ya zo sa ba mamna ya ba mouvement du corps na ye ikolo mata pena koto ngana na garçon comme il va diviser okengela na kiti ya tala kuti OK azape ka garçon milieu na kiti abonde na sa o no sa le monyana ba mpe ba yeka baleki ka bo y compris pena na yo ngana ko pena ngawu na kanga na kiti bomo ta tubuya bomo si la raté to se kana mse to kita tara asta ko mitu na biro na aye o se rezande nini yo pe fole ka ba nini via nga soano ngani o vie na ata inkomba o donc voilà ndiko na yo mona petit na ye o benga bukala kwa aye o mo rende ni o master no kuna ba mata yo tenga na répondre kuna kanda pena yana kanda nde ba betenga na répondre na bi ba mata na lola abi uzakanda yo mosi to gobo na bi mona yo bana ngaba ba mata ba ote via ali kolo kuna ba nini abi na benga na bi na tangi kom c'est mariati oh ça so za diabela wani za souple na bi mariati akina parce que via ngota na sisi ba sen nai akititi so elekela yi andala awata na bazoka atala ngalo kasi ngana to sani to tala na ngape kati na ngebi ko meka te domination acha ka domination chako kite atili supeti nai oh via na punoza na ngabi na mina ndeli na quand même beaucoup d'un artiste ana o ako ayo ka sango po ya zena tournage ba expliquer po ni zana ba ke beta OK aya budenga OK atika ngate ya mona bi bravo papa wemba o viona atika ngate tibeleka nango ya bike na chebi isila nango pe to panzana pe pesa supu wa mbongo itu akomisko ko utiliser baninga ba komo le pas jete apesi biso autant yo yakate alibika akende ne pas moi c'est comme no kende koma pe fana ito kota pe ayo ya na kita utali ko na ndaku ne kwa ende na bana ko ganga yo ko kana atanko ba ex ne mo boko kanya ndo kati sukia to sikina so abindo zana ndo ko ti bo bi mate no mate ne comment vanda nini yose yaki petete pona ni maropa wana otikala na kose kutunga bala balanga samja binga pe na mobile na bala ndani niye bilamba ta bloso ndo bilamba kati na nyabiyo so lalika butuma kwa nyoso ya yese nini etikalia OK na taki sko obligé na film na manqueres. Mais c'est marrant pour lui là va parents ni ça na fingo oh on va se na bui na fingo epe siko na chance na tanto yaki na sala mutaba na sala ba relation ba shegi ba banda libo support ne comme ce ko ka da nungu kuna vie angaka ngama ba ta notage na shegi ana siko ba njo beta pa vie ni sala na ba kwa ni sa bina ata infra copine ngana bi kasi pesa so pepa sa na piati donc na ko ba ti le te pona rasuna so na kota kiona epana no ba kiumbima ki asage lote lo te ko jamais asala jamais maman asala lo jamais lo côté si vous venez organiser
mais surtout ça va mineur le yenge kaka te balinga na baye biso kendaka pesa kuna le monde déjà obiki déjà na tournage la type na casting ala na posa mimano okimaki obi pe kana posa amimano donc okena pa na bito siko ke ko bondo soane ni passer casting Sénégal et puis on va demander pas pesa autant son bon c'est ça le bien na été na on mate okuta benga na ba ke na kena ngaka lo ngelo ka ba copine na ba et puis na esa pe ba copine na nga bibo be manga kuna ezala mamba mouvement du corps te biso tokendaka asala biso loti mais bango sala ngolo te parce que asala bango déjà c'est pas la sala te lorsqu'on a sala to azana pour ça na pas sala yo to ngolo te no fond tout non mais na okende na okende pour atteindre la bateau ça on na sala te jamais asala ngate papa na peut-être jamais bébé ngana peut-être asala ngate madominenga dominer nga penza ta makambo ya mwana esprit na bomoto esimba te a dominer nga papa ya to bima penza na veni de to kopina nga na ko to bebana otango mabeta nde to bimi pastor munene be maboko na makolo ata infante ngola kusayeza nani baoza kana bango bana kisite nga biba na ngome ye molimo na ngeboy to kota pena taxi domination na commandant na tuna lalati na ko molota na l'autre on a chassé moto na benga kala chasse viva na l'autre kala ko tikela nga tala balia $7 na kacha chasse o pesanga na bitena l'autre on na isi grande na nga yepe domination kanyi o benga ka ko yebise ndoto to na zana ni meone na benga na sisa ko tutita na biseka bonjour man esera Clara Tambo wapi na peseka référence odini na l'autre mingi ozola tikela ba chasse viva na bombo na sisa ko mbongo tana kata na studio ndia yaka sikoyo okepe nana kemi once ko ngabo bana bande na bi ba dominer ngana na ko comprendre na ndi na ndi ko sokola yana ngapa envie la tie kenete ndi bo ka so khake boy akopesa ni ba star na ye moso akhake ba pesa na sokola penga bo molimo pe biyo ko zaka ya nzambe izongisi nga moi ke sana siko mbula ba pela ba biona okomepi tena déjà bande tozelo je sozana ezanuka ya nzamba na isi bango na yati babi meyo komo saka na vie obenyo ko na yati si to so obi penalty jamais na jamais on a bimine bango na wangani lazima bene bana bango tena la saka leti bango kutafinga ki bekinto afina yu a deviazanga kuna kama na ngoke ngapi ba tena ngeza gibi mtuka hiyo saka tubana ete tokenda na biso kaka te to sala na to sala piba la setikala ko etanga yoki to komo kende ya bika lokwa ya zwaki kuna pe bazo okay na facilité abenga bango to afina na ete afina bango to yo ko to ayi biso tumanda shanti yo ngoza ba makwanza na nele ngope sa petit na plan tango makwanza bazo comprendre merci na nyos ba wala mbiso. Merci voilà. Merci Maouliette Njokwa maman va passer à tout peu sur la citation pour servir. Maintenant ils sont partagés ça bien nous peut toujours maintenant non. Toujours ma sixième moi sixième est important toujours appeler sixième parce que TV attend. Toujours ça ils sont montés de baiser le temps 3 ans de temps pour continuer à sur tout ça moi nous expliquer sur la réalité des bandes quoi la réalité pendant les bandes pour nous ba fille de milliers pas ça milliers pour mona les bandes tout solo mais tout côté na mambo itali matanga deuxième milliers na mweza tout côté na matanga tout ça matanga tout ko c'est 5 millions pour qui plus personnellement qui sont qui non on a tellement nous pour ça qu'on a 5 millions on 5 millions c'est na banda ba témoignage quand les mots ba TV attend la témoignage est ébélé bon on a bien qui a Blaise on a ça copine manga vraiment il y a bon moana ça petite sa propre c'est bien OK na kotanga na ngape kombo de Karine Bongongo azaki 3e ko sega za mwa liboso azaki OK mais tout surtout sur la Karine Bongongo voilà donc azaki 3e liboso za sega et lui balé zaki ya minga ba pe ba yebi akufa pe
Atika biso, je crois, en 2000, si je ne me trompe pas, dans Maroc, je crois en 2019. La Koufi, du coup, Karine a connu deuxième temps. C'est bien que la Koufi, la Tikalika à 3. Karine, enfin, Sarkan, ça peut présenter ma condoléance, on n'est pas naïf. Na moi, na banga suka, ya moi, si titi. C'est bien, avant de faire nous tous les penza, à quatre familles, parce que vous avez qui, vous avez massé à Kamaya, les qui n'aient, on a vendu c'est bien, on a vendu n'endengue, tout le temps la musique, tu n'as la famille. N'endengue pas la famille. Il y a un autre soleil qui a une copine à Ramsou, a dit mon séquent, et c'est une bonne place à ça. N'endengue la famille, on va nous tous à Koufi, d'autres choses, le bango tout à l'heure. Au moins de la balle, il a été s'attendre à monter. Ok. En tout cas, même na ba grand ninja ba kufa ki ba madilo. Na moni na ya blessed. OK. Yango copine na bisinga lelo lobi Clara eza signe ya mutu malamu. So za ki malamu, bolamu no iganga tala liwa na yo. Ya bless ba ole la ya. Na groupe WhatsApp na ya matkam na. Donc bref, na ndenge normal ya musique te ya vie privée na aza malamu moboye. La quoi le bébé pour Barbara à part profil. La place à ça c'est qui to kosi. Place à ça que c'est moto kosi. Au place ya za olia omela ozambo. Biso à l'époque pendant que tala ya va na bon marché na hôtel Mobo bando bien on peut ka guest house. Avec en face ya na PCP mbote na si uzungira kofeta. Azape ex ya boro ni sanga pour ya boro comme jana mwasne azaki en face les donc surtout qui mi classe wana surtout zaki tana ba non les diplôme ti non tout ce que le diplôme ti tana ba 3e surtout qui te tena ba uniforme akobenga na wasa tena fenêtre à l'époque azana madame ni pas bala ni pe déjà sambi kalema oka talents wana nani oka kari na ba kamane bakile ba ngoba liko tana ti ko tumisanga. Si vous voulez que vous ayez la bénédiction, donc il faut que vous ayez grande sœur na stand na kermesse cohésion. OK. Abenga benga so abenga tambe tabenga ka or blanc. Oh, stand na bia ya blaze na bika yanga. Kwa mona ke aya. Abi bon, sumbela so ba mouton cadet. Ya wana tozalana po faire beta donc vanda na prise na Gidel pour mutu na Gidel en tout cas Gidel donc aza connaître na tout question to continuer sur donc voilà na somba na ba mouton cadet na ngana ya pe na chana stand papa to somba stand na $700 et to komi ta niveau monter malamu ezaki langati ba komi pe ba vandi la na fuji ba zaki ba beta déjà a chef. Vous avez un stand wana na Gidel na grande sœur na ndeko na atuni grande sœur na ba malile te bien malile abnanga ba mouton cadet ne fait combien peut-être c'est ce qu'on peut nommer à kermesse et ça va $740 et c'est grande sœur na mino kama malile na sepelo na malile te zwambongo tanga stand après ça mbongo cash après ça kutu lui après ça on dit ba 400 quelque après c'est Gidel la bibac ça au pesa après ça cash. Gidel passe à une histoire na oloba. Ils ont abandonné na kermesse cohésion. Na tant pour concert le beta maki. Il y a Francité. Le sous. Concert le beta kati 6h 7h éclairage pendant comme pour presse me faraya. Je vais vendre la peine à stand. Il y a besoin cette presse de quoi côté retard mata. Donc là ça va le cas mutaza bien ACP là. Somba masanga nyosoma azape na pesa omelela ngoti susi ne za rebiso bale kineto sa nini tono kama maliliti basi ni eze bele lelo oyo sege minyo atiki biso obisa so na biki za mamu za kati ya famille on expliquer biso les solo clair ni sai ki le sege minyo atika biso cause penza cause oyo sai ki atika biso ko ba eza accident. Il y a accident, à 5 accidents, là c'est une histoire un peu de toi qui en trop. Là pour la main, on a mis son monument. Oui.
C'est vraiment spirituel. C'est un modèle spirituel. C'est un orchestre, c'est une famille. C'est une famille. Une famille? Là, tu vas pas agir dans la année bien. Là, ça va bon calme. Il y a Blaise qui combattu depuis. La famille, oui. À combattre une vie. Pareil, moi, je ça comme moi dans Zambie. Parce que mon aba combat wa kutana na ngo alonga. Basi mission mama moi dans Zambie. C'est pour ça que famille c'est que va utiliser qui cousin na wana wa mettre. Ah, basi c'est tout. Après c'est ka ba pamba. Ya Blaise va combattre makasi. Tellement ça mutaba. Et on peut imaginer cousin na ya kufatika bana sole. Petit sole paix à son âme. Ndem biso na so to giraka eh. Là gira ponga na liambo ma sole tina mukona suka. Ngana ndeko na bango ngana zaki ex na ye yekupa abandonanga. Le sole ebisinga bina niveau na yo. Ozawa kuna baba na kata famille. Naza famille ya osaka na isi ngana na gabuyela lobana nga vérité. Oh non na mobile pena kata famille. Na minute ngana zanga mobile na nga ba ko bana basi na moto so ba histoire. Papa mba ba histoire ba changer ati. Na change. Donc nga denye zabuye na sakana na ngati na vérité. Bref, là benga okomba. Parce que il y a Blaise babandi oluke kala. Oli lo baluke mi na kati ya famille leo banaona mingi wanakoma trop ya spirituel na famille. Oh, ni za clair te so avandi ba bisa no que non. Mais alors na mona famille na ba menacer na ba attaquer. Adama ko accuser famille to yeba ta. Et puis mutu so za attaquer so to za likambo. Yembo yeba déjà genre mettre que mutu peut-être aza abimisa mu na solo yembo yo kango ka. OK, faut. La to ba za pembene ndi ba eh wa bi. Yo yeba ngo petit. OK. Donc il y a Blaise à combattre. Baluka surtout dans le système de l'accident, baluka mingi. OK. Nga mona nzo bana yebi su anete mena yebi to ba yebi boîte mais za kana boulevard 3615. Ezaki kala. 3615, OK. Tozala na wana ikufa kala. Avant na que les grands sœurs na grand frère na propre. Et na bisu alamuka na tongo ko ngai na nga peka bo bisu mi na ngona ninga na mingi distraction ambiance. Ndeni koloba. Dans ce grand frère nga yi clair alona loti bien te. En tout cas le loko qui est médor te. Parce qu'à l'époque je vais ndako beta chaque dimanche na médor. OK. Abi ko qui est médor te na lote le ndoto mabe. Na bo lote na bote na loti mo kende concert ici bozaki yo jibe na ya Seguin. Na copine nga pe à l'époque azali pe moi ça Seguin. Azapi na poto déjà bala moi na tanga pe komboni ate. Kondo ba rapi rakoma pirate to kabona. OK. Copine nga il y a nga besoin no 4. Bon ça l'accident yo bukani lokolo jibe abuka e yobuka liboko tasiko eronde ndoto ane ko kisama. Abi yobuka liboko jibe abuka ni likolo. Nesko na mona ba tsaka lo masegete pa yana nga ba jibe abuka lokolo yobuka liboko jibe sa abuka lokolo. Mais bino mobiki jibe akufaki. OK. Wa yana nga lotango wana na 36-15 ans. Pour après j'avais que ça n'a so kendele le concert te ko kilo l'ambiance te mais le kana na mutu batala yana nga kaya sisi benefisi yana nga msoma singa bi na ensemble na okende okenda na za copine ngana pe okenda pas avec moi c'est Blaise à l'époque concert après si là to 36-15 retour le Blaise a pour ça 140 à l'heure 120 mutu ke comme ke na ke na kangi kiti abi ya Blaise. Na expliqué de comment il y a des baluti ngalo mabe baluti to sala accident assez gâté na siki na loti ngabia Serge na biso loti nga yobuka lokolo et jiba buka lokolo nga buka lokolo expliquer tout assez gabi bon si kondo te la réalité ça a l'air 120 nation vitesse chance ka boulevard bon marché dans le pays ça de compte comment le sanda kuna ça marche en arrière à tout ami à tout ami quand tout ça on dit ba Clara la Blaise na lelo na olimbate yana ngai na lelo na olimbate abi ba Clara ba rappel ba tout papi flic ils doivent voler après si petit il a été sur la belle il a été sur une botte papi flic après si flic volant puis flic a continué tout quand le pan. Donc, baluka qui na banzela na trop. Après ça ba AVC,
Puissance te ba par rapport ya ndeba mukanda kunena na azaki na problème de babukenda kuzana na pe tati sole pe bazaki attaché mingi wala linga batu même kuzini vene o atutie wana azani vene propre mwana ndoko ni oncle chiko se depuis to amitié na mona na oncle na vene ba linga na boité donc c'est bien fait mo binga mutaloba alinga c'est bien te c'est bien linga ete azati on est venu mutatutaki mais vene wana ndoko ni oncle chiko se wa donc azakanika na batu. Merci à vous, merci à yo, Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. Nous avons devant la biso. La face, c'est autobus, ici, c'est bien, on a donné à mon na Katamboka, la biso, dans le personnel. Tout ce qui est dans le mambo, bateau, les autres, c'est bien, ceux qui a confié, ils appellent à Gidel, à Nagotaki, la vie de Gidel, à moi qui l'avait écouté, déjà, m'bassou, n'est-ce pas, n'a habité, au sol, à la famille. Est-ce que mambozo, c'est vrai? Que Marambo Olo, que c'est déjà la guerre taillée par Gidel. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est faux, papa. Moi, mon âme est intime de mon kili. Oh, mais c'est bien Gidel là, on a mon athée. Mais oui, que pire, pas comme oui, là, mon autre, le bayan a peut être comme un pire. Mais non, il y a Gidel. Pour le moment, il y a Gidel, il y a moi, mais la caméra. Oui. Je fais un téléphone, hein. Voilà, pour ce tout bandage. Quand la caméra n'est pas bongo, il est qui ce? C'est la claire. Tout considère au Gidel. Vas-y, une demande. Bon, Gidel a mis les kangambu par rapport à Maloba. Yango mona kana mokili oyo. Ata so ozo sola na mutu to ozo sa discussion na mutu. Faut koyebaka. Contrôler, voilà. Donc, là vraiment pour ngai, pour nga na yebi Gidel na yebi sege depuis na mukie. Nasikali omona en entre bango mbalete to boy tende boloba pire comme un pirate. Mais nandenga bien Gidel aza innocent. Sege azaki combattu na molimo accident depuis. Arata musuku to kiminga ya rata. Ya suka kuto akana décembre. Ya neo kaka. Nga na zaina zemi. Akuta yange pa camarade na ya ndekone persona mutati solo na tso ba vina nga asomata di Banque de France na profiter pena pese mbote na check luyeye wana ba vina nga penza o batika ngati donc akuta nga wana amna clara vende za pas so problème ni ngate na bana na ka ko sanuer amna ya nga to solo la na lexa air pa bibo kota mutuka nga ki otiko papa nakoma boy Anja za mwa kopo ngabi ya blaze ozi mwa kopo na mata en voiture na te abi ngana na kui tite kota ngabi ya blaze na zemi abi da koti ko na uti na kucho de piso ki komini na komi na ngo bandala bongo siko po na longolo bandala ati na longolo na kimvunda ati na lubuzi na yo kota mais faut mona na volant donc ba comprendre ki alingaka mutuka mingi alingaka komela mwa whisky na ye ya moni idée ya kozwa na nzela accident yake donc Gidel aza innocent pona nga Bosco bato bazoloba que Gidel déjà abwakelaka mbaso c'est faux départ déjà abwakelaka mbaso c'est faux on y peut ba vidéo ebele bato bazosala kuna kili ba petit ya seguin bato au moins ça c'est des toza boy na minute ko yana daité akoya te parce que ba accuser déjà yo déjà tant ba lo ba ke yo ndoza yo sakana na liwa ezate ke ya blaze azobela nde tolo ba ke Gidel abwakeli te ja blaze aza na mort siko ba lo ba no ke ko ya matanga na te yo ya obi bakanda batu bana ngonde ba perdre mutu lokwa seke o bazotia na mutu na bango ke yo ndo sali ebongo ba osalo babe atanga na place Gidel na ya matanga te mais le kuta mabe na s'inventer te Gidel aza innocent ya blaze azaki combattu ya blaze kate famille wana ba combattu makasi ya parce en famille pe famille za combattu makasi surtout ka ya clique ka ya blaze wana pe ce exemple na l'action vidéo okokate na l'action vidéo après émission on mona Karine ndenga tandi liste ya ba être cher na ye okokate olela kana libota sege
comprendre que eza makambo boye eza ya orchestre eza ya famille na ba fan de balande baza ba cousin propre oui mama ya ba fonde aza ya propre ya mama basege ya tata moko mama moko na profiter pe na yesa bato place matanga eza pe ezepa na ye biso tobengaki Mader ma Marie hein babengaki mama bafandi babengaki Mader donc matanga ezepa na ye na Mader production na Anvers oyo nyonso aza besoin aya kokutana na famille alela na bango elongo matanga eza kuna na Anvers c'est pas Mader na profiter pe na présenter ba condoléances nanga na ye donc Mader aza lokwa mama kulutu propre ya Seguin donc mama ya ba Seguin wana aza ya leki propre ya Mader du coup Mader ndaza sko mama aboti ba ya lempela voilà donc ba Seguin na ba ya baza ba cousin propre et puis baza te ki bakola ki muna muna esika nete bakola pe sous ensemble aza vraiment donc na minicho ba tupenza o ba na mawa eza bango donc ba condoléances na bango nyonso tout famille pela ya Gisèle pela ya Alain pela ya Boro pela ya Nelim pela Ronsard Kanza bongongo Karine bongongo ma copine kande to solaki to kokisango donc matanga eza kuna o nyonso za besoin akende kuna na Anvers c'est pas Mader matanga eza na kin pe matanga eza makutu sué na ngai na ebisa vie na nga lulu yolo le célèbre ce moyen ko zape koto pe na France po ya blaze ya bani hein bato belé bana posa balela donc voilà nga na profiter pas ya Alain et pas ya Alain pela et pas ya lulu yolo le célèbre ce moyen ko pe ozala ceux qui beaucoup qui organiser pe bato pe o boyebi ki ya sûr bako tchape matanga na France leti babiso boye moyen to ya Anvers c'est mais toza na besoin lela ya blaze nga na olelenga mo na chambre na okokate na ozala vraiment na consolation te donc voilà tozo senga pe na bana nyonso pe ya BCBG ya Paris pour sensibiliser Roger ML et de la Salvatore de la Patria pour ça quelque chose pour un artiste un artiste mnene vena ngape dumena ni o na titina Al Capone apeso ba cette surprise ali ba nécessaire condoléances na pe na Roger ML pe na ba musicien no se pe tutu kalu number 1 mon premier pesio ba mes condoléances na biso bato nyonso to wana Paris o nyonso to namoni pe minyo abwa maza na peso mes condoléances na PCP ndoko na biso ya matete nani susu Fuji paza non Fuji boza awa na Paris bobo sala quelque chose 2 jours 3 jours bobo sala pe pona koyamba bato parce que azala mokonzi na bino ndeko benga mokonzi suza donc atiki biso donc bosala quelque chose et ça la biso pe ba o pe ba pandisa bien pour te ba place ni to koya olela Seguin Mignon mani ata po asale be na musique ya Congo abandi pe musique na âge moya muke a servir penza Congo a servir Congo ti akufi penza na musala na donc pe à son âme Seguin Mignon mani ata donc beauté nyonso to na kina ba to so que beauté za pamba donc bosa rolende tenza mende to za mokonzi donc ya mwana est-ce que ko bani siko na na ki vidéo mo bazo ba kino Seguin Mignon soka akufi pona bato soki de ba eza pona charge ya BCBG. Donc cela veut dire papa chéri atiki la charge na ndenge comment na charge na sens que on se tel spirituel ya BCBG et comme na boko ya Seguin Mignon yo tika ovana yo tika satina bilo moto msusu ya bizarre te na tu so tout à l'heure nga lala na ndako ya blaze na lala na ndako na ye ya mbala moko te ya mbala mibale ya misato sika o mama beza la so na yebiso to kendaka pasteur on abaki na mankaki na bimaki na combien de niveau na manqué pourquoi parce que na santa monde de ténèbres OK na ke ko suba na toilette libanda na piscine na okapenda batu ba basi ba oloba me mutu azate OK na tuni ba petini ba bi ozo yoka koloba te na ndako zo mwa bina ba image basi ba lati ba chemise pembe me mwasi na kati na fenêtre na omona ba image basi me ba isanga na kati kuna zate mais na lala na ndako ya Blaise Seguin na yoka ata signe moko te ya mutamisa mabe charge yango pe na yebisaki vie na nga msusu na PCP mbote to sola na bana wana tanga bakomba to ya vie na nga msusu ya BCBG charge yango o Seguin on lata ya wenge akala to ya lelo makambo ngo échange po papa chéri mo place aza pe bango to ba yebi ke makambo za o changer BCBG za ya kala te o ezaki ya succès ya makambo po Seguin lata charge ero déjà makambo yeke na odana suka bo po leo nyonso elekaka
JB mo place aza biki ba mataba ki te orchestre na e le kaya were même falio bozolo balelo aigle faire le padre ba oleka eronde jiba otikela second charge orchestre za sous eza mambo leur consulter ya famille loin de mambo musique eza ya famille eza ya orchestre te tona olo ba famille nazo bateke restreinte te biso nso tozana bakomba nga pende na boye nazana bakomba na nga 180 uta na famille na nga eza te ya na nga leki na nga propre te famille eza restreinte mtu pe koko mobo ya mboka bo calcula kwa oloka oyo kutoye bino yete tona olo ba famille na ocha restreinte te na ocha élargie en général quoi en général donc selon ngande na mutu akati ele bino ngata ya l'inclar ampela nga babenga nga bongo na ebike ya mamba orchestre ni BCBG ni Jidel ezati ya Blaise akufi diwa moko ya komba ya famille c'est orchestre famille olingi boma pona problème c'est pas ana problème bana problème bana rankina ba problème ezebele no seza ya loba te OK o ba ko retenir ba baki batika Jidel Kimia batika orchestre wenge Kimia eza mamba orchestre te ya mamba musique pété demo tanga bundisa biso atala o toza présent to lelo tatala lobiti OK yo mo moni na niveau baleli eti eza Justin ela ksaka niveau moko boye na ndenga molimo azaki pamba te yo mo moni nde ba olela yo mo mona leli ete nga atangisa ma misu na nga chaque jour nakola kiso ba message o bango mona même ba yale bazoba na nga Clara se calmer yo poza na attention ya Blaise olela ma ayo lela siko kolela mo alela mane za ya pamba te za étoile na ye po étoile ganga atati na liwa ya papa yamba kutu vie na nga bayiba ye mutuka ocha lokolo aki ese étoile mutu étoile to zate otikala kala na motema bato ba famille wana balongoli na mokili po batala o azalelo te déjà pas zaki da mutu mais batala ki sous lobi o kuna bokolo banini bato balandi biso po tozonga lisolo bato balanda biso na émission ya lelo toyenga tosola eza hommage ya Segen so Segen mignon eza hommage na ye banini ezalaki telema ebele basouvenir eleki ebele so na tali na otalaki na Zénith babeta de dom bango apparemment bango bakotisa système ya de dom wana na baconcert ye azalaki koto titi na koto donc eza basouvenir ebele abeti biloko ebele bagritte mazo batanda na babemba oyo biloko ebele ebele na moni mopaya ya Segen donc ayi dome moko azalaki un peu doux dome ya doux doux cela veut dire abeta azobeta mais osenti moto azobeta mais omona agressivité te mais aobeta mona kino na douceur moko banda kobetana ebanda olanda na kombo na ye mignon Segen donc topesi pe ya son âme nzamba abatele place ya vie donc il est important ça que tolela tourne biso na suka na yebi okoloka bato mingi oyo balandi biso na émission parce que toza na place moko tochite na tosisa yango na émission toloba tokutana par rapport à makambo etali oyo na solo ya bamilie wana parce que po tobenda émission ya fille ya milie donc tosola mpe yango mais tokona biso na suka okoloba nini mpona bato balandi émission na biso ya lelo mpe bato mpe balanda ko bayebi kozali chroniqueuse bamona oyo surtout baretenir nini bon ba retenir kaka nde kaka nalobaki mosala azobeza te nde babenga biso bafille ya milie wana toa bafille ya milie oui mais apportela biso bamakambo nakoconseille mpe motu tabota mwana expose na milie eza mpe na bariske nde nalobaki baréputation ezalaki mabe oui bakomba mpe ezalaki mpe makasi oyo mpe nzambe alongisi biso wana naza bakopi na mosu mpe baleka na bamonda na mpe mwa patikala stérile bazwa yebana mosu mpe chance ekenda donc eza mpe na bariske so babiso oyo tobima sain sauf boye parce que toaka ya nzambe donc elo bako retenir eza kaka surtout nakena na ndenge ya bafille ya milieu mosala azobeya te so mpe mwana asenga sala na ye bapublicité na ye akosala ne peut-être ekoki mpe koapportele bachance ebele biso mpe tozwi mpe bachance ebele mais na nyonso il faut kaka koassocie nzambe ata mwana oki osala na ye bapublicité na ye aosala soi disant soki bakifi yango ya midi abimaka na ye akende na baambiance azala na ye na bastar bapolisi
musicien mais ayebaka nzambe nde biso tozalaki nde na biso totala nayebi nanga kisi te nasali nyonso na bonzambe nasali kindumba te na ndoki nasali motoki na nga nasali publicité bapienga mbongo na nga sikotongo nga na ye na nga na motoki oyo olokanga ozwanga te donc voilà baretenir ka bongo faut kopousse mwana na eloko alinga sa peut-être ememele chance mais associer nzambe mpona makambo matanga ya seguin to baza besoin kolela na bande lisusu na famille bakende na envers c'est pas madère ma mari donc voilà kuna nde matanga ezali kuna nde tokolela elongo na bango soki mpe tozwi mpe occasion ya kosalaki na France awa mpe na oleka lisusu toloba mpe lisusu adresse mais na mokuse kaka oyo aza na besoin koparticipe koya matanga ata na Belgique ata abenga kaka okocontacte ata te 10 apesa mino ata numéro na nga soit bakopesa mpe numéro ya place matanga eza soit ya ta ya Belgique ya Alain Pela soit ya Lulu Yolo le célèbre bango tout wana eza famille na profiter na souhaiter na présenter bango tout ba condoléances baya Gisèle Pela nde na bande lisusu baya Nelly baya Bouro Ronsard Kanza Karine Bongongo bazebele voilà famille Pela famille Bongongo nzamba pesaka makasi sœur nanga Damien na moni ole lebele po yazaki mwasi ya cousin na bango tati sole pepe ya sonam du coup Segem tati kala ina charge ya bana na ye donc Segem azaki na charge ebele yango moi likambo epesa pasi po milima bato ebele enyo kwama azaki na charge ya bana sole yenda tangisaka bango yenda liesaka bango so botali mwasi ya sole modèle olela je pense même pas que même basi babotina Segem baolela bongo parce que azongisi esu na passe question mo elinga Segem aboti combien bana te bazebele moi na tanga yango eza te bana ebele ana bana ebele bana ebele maza siko responsable azwa bango tout soin ndenge moko antaka azwaka na ya bandeko na ye abokola na bana ndeko na ye mpe ndeko ya libele te me ya cousin namona motu lokwa ye te bana pasi na pasi. Merci non, avec des jeunes, merci avec des jeunes points. Au pembe. Non, na pesa ngote. Ser nanga. Ba mission même pas. Muta pesa nga on ser nanga na profiter pe na pesa mboti ser nanga omba potongo. OK. Na pesa yebi na pesa nga. Yo na avec des jeunes affaires na zo le combat. Et affaire. Merci non, merci à bien sur la vérité. Toujours l'émission à biso parce que deuxième partie ça parce que toi na matanga to ko kene émission na shoté parce que azape na attitude na matanga to ko kene émission za likolo makasite mais émission to ya to me ko sur les billets to sur la sauf rien oya le to za un peu na ba réserve parce que matanga ya le meto sur la sous aza chroniqueur za journaliste peut-être on se batterie la bunga ko mona mais la mona sur l'émission le meto sur sumba merci mais sur la biso. Merci na Jimmy Chimanga pour dire super merci. Ouais, on est là. Baza bon peu belé te na pesi na mobile na ngala non. Mais c'est le producteur. Mais c'est le producteur père à ba petit Johnny Augusto passeport rouge passeport hollandais. Yona. Voilà, yona na mitu aza déjà na avion. Et aller mbar avion te na pesi vient nga Asomata du Banque de France na pesi ngote pas vient nga le célèbre Ziana japonais Gina PMF basé belé ba copine nanga déjà na tanga ijamanya malika ya be de tous ces Benita Ekala Céleste Bessoyi ana nga tikela nga libele France ya tambwe copine nanga Ritmanona Adimo Seka donc baza ebele sœur nanga ya nanga ya bolingo Gisèle Kabongo donc voilà baza ebele tellement moi na si ça ba on so a ezate ba vie nanga nyonso o bolinga nanga pe na linga bino bika caméra ya mo pesa mo ambri ba kombo ekimaka on a voit que ta sikana été déjà tozongi to boire bino kaka bon deuxième partie ça to lobela ba mambutu tout sauf rien. Ya kati. Na tout na otanga kombo. Tout na otanga na nga kombo. Déjà balaki nga balukela nga avocat. To bofundi ngai. Tout na otanga na nga. Merci na bino so andaki biso. Na bosa ni sous témoignage musupo na Blaise na mukuse na otanga na lobela on pemba si mataka atina niveau na ba porter nga plainte. OK. Et ba porter nga plainte. Ba porter nga plainte c'est pas équalisaire à lequel nga ba problème n'était sur equalisaire
azalaki pas fali et tout sikoyo azalaki asalaki émission mo boye asala ndeti amanke baya basegin respect baya alain et tout abike ngamu nayelaki ye information ke bango baloba ya kombo nebi kaka batunisa apartanga mpena plainte baya kotunisanga ndeti makambo ti ya blaise babenganga yo ebisa equalize nini afingi biso atuka afingaki adebordaki nabi ngai nayoki ependa osambako pauvre tati sele toyokutani na banda abelanga clara na banda mbanga bazokimani yaka ya tosolola osebwe poani leki nanga ngabi tizof nayebi nanga elo te tokende chez fleur tokende kolia yebika bilia biloko ekomisa bato bilobelanga na pesi conseil ngabi te oyo bozwanaki na ekanza aza ami intime na yo poni bokomi na barando etu ya finga kanza pa loba mamu diku ya kotisi bino na émission alekaki afingi bino yanga nini na kati ya bakenga mnayelaki information itiza fasinga en tout cas toportaki o plainte déjà pe tozi déjà avocat et tout taka ekwalisa ko te tia bi ebiso pe to luka avocat mais ya Blaise Seguin ayoki abi wana leki balongola plainte donc naza ba souvenir ne ebele. Merci na miso na biso tokutani à suivre mbala sima soki ndambo zongi te. Merci na bino. Merci.